magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous AD-Chalk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. AD-Chalk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'AD-Chalk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. AD-Chalk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. AD-Chalk, la qualité, c'est nous. Dans magazine c'est l'information quoi le na vice-premier ministre de fonction publique mon amboka Jean-Pierre Liaou ça qui mon réunion na conseil de membres pour les camps Italie retraite il y a agents et services de l'État 2024 Tolanda. Na 19e réunion ya conseil de membres OSLMaki na province ya Chopo na ville ya Kisangani na yango vice-premier ministre ministre ya fonction publique modernisation et administration pe innovation et services publics mwana mboka Jean-Pierre Liaou atelisaki na processus ya mise en retraite ya agents de carrière et service ya l'État pour l'exercice ya 2024 plus ou moins 10 000 agents ya fonction publique bakokende retraite ya mboto silisa année oyo processus oyo endimamaki na conseil de ministre banda le 5 juillet 2024 na kolandela initiative oyo selon Yemoko numéro 1 ya fonction publique processus oyo ezalaki suspendu na 2023 pour na ba raison ya impératif oyo eza lié na organisation ya élection pe na situation sécuritaire pe ko préciser qu'enveloppe budgétaire correspondant na exercice oyo eza déjà comptabilisé na kosimba secteur ya éducation nationale Jean-Pierre Liaou a indiqué que agence française ya développement AFD na Mokoussé a soutenir bien fort ya gouvernement na ko financer ba location de fin ya carrière pour la retraite, il y a environ 5 000 enseignants. A suggéré que la discussion est à la mener entre les membres et gouvernement concernés sous supervision et à première. Deuxième phase et opération mise en retraite lancée en 2022 et pas y a Jean-Pierre Liaou, un conseiller qui 1032 au cadre et administration publique mise en retraite dans ordonnance présidentielle. 5337 agents Moussoussou retraités na degré ya premier ministre na yango 24 secrétaires généraux oyo 13 admis na émérita pour na exercer fonction ya secrétaire général na titre intérimaire 11 retraités ya sika pe admis na émérita 438 directeurs admis na titre honorifique na cadre secrétaire général 570 chefs de division promus na grade ya directeur 1035 chefs de bureau p 4302 agents et collaboration pe na exécution promus na grade esengeli na statut ya agent de carrière ya service public ya l'État affaire oyo eza à suivre oh tolobakite Ekeyo, oui. Tokende kuna na province ya Luala bao ezaki bon présentation ya prise d'armes élément ya Aurélie Boté. Cérémonie ya prise d'armes ezalaki bongo organisée vendredi na stade Manika ya Kolwezi kuna na Lolaba pour na reconnaissance officielle ya gouverneur ya province ya Lolaba liboso ya basoldat ya province oyo lerti ya ordonnance présidentielle ya investiture nde emarkaki début ya événement nde ezalaki suivi na discours ya reconnaissance envers ba force ya sécurité na ya bravoure ya mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi ya ko sécuriser peuple congolais na ko sauver
sauvegarder ba intégrité territoriale en dépit ya ba agression rwandaise na est ya mboka na biso. Fifi Mantsuka a présenté officiellement gouvernement na ye et pa ya ba soldats pe ba officier ya forces armées congolaises ba oyo bako landa ba ordre na ye pour na développement ya province ya Lualaba. Na suka ya masolo défilé munene ya ba militaire et salamaki pour na kumatisa mafuta na journée yango. Fifi Mantsuka to yebi compétence na yo ba kisa lisusu mayele po province ya Lualaba ekende toujours likolo po osalaka na yo deja mama kote kuna toza na bobangi te po match oyo ukobeta yango dada kitoko makasi heke yo oui. Vice-premier ministre, ministre ya transport, voie de communication, désenclavement Jean-Pierre Bemba a effectué qui descente mercredi kuna na dépôt ya société ya bus Transco pour na ko rendre compte na badega oyo esalamaki kuna mardi eleki après incendie oyo ezikisaki babis ebele. Constat ezali ya pasi pe mawa ndenge bozomona au total 66 bis ezikaki na incendie oyo. Directeur général ya Transco Cyprien Mbere Moba alobi bazali vraiment surpris comment na sens ya patriotisme oyo vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Bongo alakisi malgré mbule ezobeta a se déplacer pour na kokende ko réconforter bango ba travailler ya Transco pour na incendie oyo ekwelaki bango. Ba enquête ezali bongo en cours pour na koyeba ko déterminer exactement cause ya incendie oyo. Pour jusque la réelle cause ya incendie oyo nanu ebanité. Baza nanu na kotatone boye ezalaka te eza kitoko te ata mukie kaka mikole uti koleka ye moko vice-premier ministre ya transport autaki kopesa société ya Transco babis pour na ko renforcer citation ya transport en commun. Sikoyo tokende koyoka lisusu 66 bis eziki kaka boye vraiment ya boye eza kitoko te ata mukie tika na ebisa bino ke na incendie oyo ata mutu akufi te pe babisi oyo eziki eza mingi babis oyo ezali na ba panne ya monteur pe oyo ezalaki déjà destiné pona kozala évacuer. Bakonzi ya Transco bazo kosenga na population bozala na kimia bozwa kimia vraiment po incendie oyo et déranger eloko moko te baza toujours na service ya nation mitema ekiti ekiti vraiment po toyokaki pasi pe souci degré population enyokamaka na likambo etali transport en commun. Pardon toyoka lokole ndenge elikelaki. D'abord nous sommes agréablement surpris par les devoirs patriotiques du vieux-père Jean-Pierre Bemba Bongo qui, sous la pluie, a trouvé un temps pour venir nous réconforter à cause de l'incident hier ici à Transco. Les enquêtes sont en cours pour déterminer avec exactitude la cause de cet accident, mais les premières informations, les premiers éléments à notre possession disent qu'il s'agit d'un défaut de prévoyance, pour ne pas dire une négligence d'un chalumiste, c'est-à-dire les personnes qui viennent pour couper le bus destiné à la casse et à l'évacuation. S'il y a d'autres éléments, dans le sens d'éclairer davantage le gouvernement, nous ne manquerons pas de porter cela à votre connaissance. D'abord, avant de parler de bus, parlons d'abord de vies humaines. Il n'y a eu pas de perte en vies humaines, Inch'Allah, gloire à Dieu, mais il y a eu 66 bus calcinés. Heureusement pour nous, ce ne sont pas des bus réservés à l'exploitation. C'est déjà des bus réservés pour la casse et l'évacuation à 95%. Et une infime partie, c'est des bus à grosse panne. Bus à grosse panne veut dire bus qui ont des problèmes de moteur et autres. Cet incident ne dérange à rien l'exploitation des Transco qui reste au service de la nation. Vraiment, dosegi na bakonzi ya transport, pe bakonzi ya société Transco, bozwa soin malamu ya entrepôt oyo po badega ya boy. Eza kitoko te ata moto elobi kwa tolobaki te. Heke yo, oui. Mukwelo crash monene c'est biso passe pe on oui ça les kuna na ndolo en tout cas batu bakufi ba pilote musu bazana soins intensifs passe pe moi. Kalanga.
hélicoptère moko ya FARDC esécrasé kuna na piste ya aéroport ya Ndolo na moment oyo ezalaki en plein exercice na likolo epesi pasi pe mawapo deux pilotes ya militaire bazali gravement blessé pe bamemi bango na lombango na centre de santé oyo eza proche pour na premier soin ya pasi pe eza nini 3 personnes bakufi na kati crash ya hélicoptère oyo ezolekela bakonzi po jusque là source ya crash oyo nanu eyebani te yango esengaka toujours entretien air nyonso il faut koverfiaka eloko avant ya kobima tala sikoyo soki crash oyo eprovokaki incendie na aéroport ya Ndolo elingaki ezala ndenge nini vraiment il faut être prudent de po makambo boye eza kitoko te ata moke vérification pe entretien esalaka bien kitoko makasi heke yo oui. Commission nationale de prévention routière na OVD bazu ba mesure pour la lutter contre embouteillage à la ville province de Kinshasa. Na lutter contre saturation topé embouteillage à Wanaville province ya Kinshasa, Commission nationale de prévention routière CNPR na office de voirie et drainage OVD na Mukuse bazui ba mesure à titre expérimental oyo ebandi lelo lundi nde ekoyeba na ko continuer au courant ya semaine oyo ezo kosenga présence ya ba policiers na ba différentes intersections mise en place ya circulation dans sens unique na certaines routes oyo eza na influence makasi ba mesure oyo eza mina autorisation ya yemoko ministre ya transport voie de communication et désenclavement ya ministre des infrastructures pe na concours ya yemoko gouverneur ya ville ya Kinshasa na ya la police nationale pour la explication ya yemoko directeur technique ya CNPR Valérie Fumukani na tina ya ba mesure oyo sur instruction du VPM Son Excellence Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, la CNPR ainsi que la police nationale, nous allons être demain sur la route pour une phase expérimentale. Qu'est-ce que nous voulons faire? Il y a des avenues que nous nous sommes dit qu'ils vont subir le sens alterné, le sens unique à 2 heures de pointe. Et à cela, pour la partie est, nous avons la voie rapide qui est au niveau déjà de Pont-Matete jusqu'au niveau de l'aéroport. Et là-dessus, pour la partie est, nous nous sommes dit, par rapport à la voie rapide, nous n'allons que mettre le renforcement de la police à des carrefours très importants que nous connaissons déjà. Et dans ces carrefours-là, nous allons faire en sorte qu'il y ait une fluidité de la circulation. Pompage, tous ces coins-là, ils vont venir vers le centre-ville. Mais à partir de 15 heures, au niveau de Ngouma, nous disons que à partir de l'entrée Montfleury, là, on a inversé la circulation. Donc, tous les véhicules rentrent maintenant vers Météo. Donc, là, nous disons de 15 heures à 21 heures. La circulation est alternée à sens unique vers Météo. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur le reste des avenues? Nous avons l'avenue Mbeseke. La circulation sera à 2 sens de circulation. Et qu'est-ce qui va se passer sur l'avenue des Écuries? Là également, la circulation sera à 2 sens. Voilà un peu ce que nous avons dû à faire rapidement pour assouplir un peu la circulation. Boyeba yango ke ba mesure oyo ezali bongo ko viser pe ko rendre fluide circulation ya mituka awa na ville province ya Kinshasa mingi na avenue Ngouma boulevard du 30 juin Mujiba pe Lumumba boyende ezalaka ba mesure oyo tomoni embouteillage awa na Kinshasa kala te solution nango ekozwa matoko makasi heke yo oui. Papa, maman, olingi mona na yo azala vraiment homme compétent, ou femme compétente à l'avenir en tout cas. Quel n'est comme ça moi on a laissé Monaco formation qu'on a impeccable en tout cas au côté obi en tout cas moi on a à jour ma formation. Lelo baparent bakoma komituna soki na kotangisa mwana wapi papa mama kohésite te bota lekole kitoko oyo bacheli biso na funa
na ville province à Kinshasa école ezakaka moko. Yoka bien, lycée Monaco eyeli bino biloko ya sika e. Nouvelle version ya lycée Monaco avec l'apôtre, le maître Idi Amine Linzoke Mbombo. Yende apesi bino offre monene ba parents pona kotangisa bana na bino. Yoka bien, maternelle, primaire, oyoki bien, système ya gratuité ya enseignement. Ye azo continuer yango toujours po aza na souci ya ko contribuer na vision ya chef de l'État. Et bongo secondaire, to pe humanité, otuninga combien? Allez-y bula makutu. Na $100 ya pamba, mwana na yo atangi ya demo bimba. Biloko boye, poko mona yango, kaka na lycée Monaco. Kuna, okokuta ba option nyonso ezali, mwana na yo asalaka ba option scientifique, littéraire, to pe technique, oza mobimba na lycée Monaco. Lycée Monaco, nous sommes créés pour réussir. Bango kuna, eratakate, réussite eza totale. Avec char de Dieu, l'homme au retour à la parole. Sia, yaboye bazouwa bien. Ekei. Yebisi yoke meilleure école ya ville province ya Kinshasa ezaba oyo wana luvundu nenge tunanga nini mwana mama. Meilleure école na République démocratique du Congo, particulièrement na ville province ya Kinshasa eza moko collège Bosangani. Meilleure école ya ville province ya Kinshasa, particulièrement ya district Afuna. Collège Bosangani kitoko yo wapi elengyo yo wapi awa soki mwana na yo aza mutu makasi akolemba mutu lokola safu po ba professeur ya très qualifié bazawa ba professeur a kitoko awa enseignement eza na niveau likolo kosangana te qualité standing neti kaka na poto soki bana bazotanga botala bino moko ba batima bokondimelanga ke mwana na yo soki akotawa akotanga kitoko awa na collège Bosangani ba section nyonso ezali kobanda maternelle, primaire, secondaire pe humanité côté option bebo na bebo awa ba finaliste oyo bolingaka 100% lala pongia ba bébé po awa 100% ya sûr soki otangi malamu coup de chapeau na mwana mboka les jeunes promoteurs Fortuna Perrin Zeta Malili le Baoba. Papa mwana mobali oyo aye ko accompagner vision ya chef de l'État na domaine éducation oyo esengote esengwe otuninga collège Bosangani ezalaka wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien. Premièrement toujours na Avenue Makanza. Avenue Makanza juste na croisement Birmanie, Makanza numéro 113, quartier petit. Et puis deuxièmement, vous voyez les sous na banda tout dans l'extension Mibale. Voilà Avenue Pika. Avenue Pika, sur le côté Avenue Pika numéro 41. Bon, la collège Bosangani, M. Zakuna. Puis, sur le pays, Avenue Tsongi, côté à la permanence dans Selembao. Bon, on appelle collège Bosangani. Pour nous, vous avez un monnaie, les collègues Bosangani. Bon, côté à Bosangani, on peut se Zawana. Voilà le Tsongi numéro 1, dans le quartier Mangueta. Awa na collège Bosangani kitoko pe elengi chidakadaka yoka mafuta jolibilité awa ko nakosa yo te kitoko standing goût fraîcheur qualité enseignement ya haut niveau kitoko yo abi collège Bosangani le berceau des savoirs keyo. Centre de formation et football GAFA ils ont continué toujours pour recruter bato en tout cas olingi mwana na za la lofo bengili ya lobby topé Kylian Mbappé à lobby en tout cas kende ba ko inscrire mwana na yo na centre de formation GAFA. Mama potinda bana na bino na centre de formation kitoko Golden Apex Football Academy GAFA na Mukuse awa bana bakozala bien formé na domaine na football ndembo oyo esengote bijou monene monsieur le président Adelar Mintenda Telibiso yo la communication centre de formation na biso déjà et démarraki
lelo ezalaki première sortie na biso bino bomonde ya bana baye ba parents oyo lora bozala na ndaku botinda bana baya bakozala na cadrement moya bien lora sérieux ezali en tout cas c'est du sérieux bato sepeli lora lelo eleki lora dans les bons soki oza na mposa okomisa mwana yo oyekaka awa na terrain asosa na Kasavubu lora okozwa ba disposition nyonso eza na terrain. Tala mwana mama oyo tikali na ndaku kima na lombango deja ba inscription bandie baboti botinda bana na centre de formation Gafa eza na 3 catégories kobanda 5 ans tina 16 ans baboti pokima na lombango pona mbongo mukie mwana yekoli ndembo oyo ba fitir Mbappé pe ba Vinicius pourquoi pas Cristiano na Messi Bellingham mpe abimiawa kitoko yo bien kitoko makasi qui dit mieux hakeyo oui. Donc, comme la rubrique d'anniversaire, rubrique OECP, c'est bien la moitié quand tu souhaitais joyeux anniversaire. Na la femme du DG, la femme du boss, maman Kadia Batali Katangu, le long de mon colonayo, joyeux anniversaire na maman, la couleur d'origine, maman bio, maman yaba al, maman de garçon, otalimo sokomistin Zambé, en tout cas, couleur d'origine, maman bio, to lelo minyo wapi. C'est les fois souhaiter joyeux anniversaire, c'est pour ça plus de bénédiction na yo, Zambé abakisolo mikolo ebeli. Rencontre sportif Salima entre Magazine CNF na Fondation Parmina Kalou et que à partir de 15h que ça le pesi mbwa boy ba o balanda kabiso ba nabiso Magazine CNF boya toujours on a ko se terminer biso kuna na terrain ngiri en tout cas boya wala bo mona biso to vous avoir sur place pour ko se no makambo to misa ko se no makambo ya mbango ko soutenir biso ba partenaire biso yanguya en tout cas bo ça toujours on a ko soutenir biso bo na biso ba ko pandara biso toujours le 3 novembre o ko ça la ko inda. Magazine c'est comme quoi votre cadette chérie Dada Kadi Kadima la cadette dans un sengo mingi ya ko présenter le magazine c'est comme le tabisika kitoko boye Michael Ngoba Mumbala Nzila Lino Saki Bongo Astena le moko le DG canal de la presse Aris Tangu et les autres cas de Liango na el professeur Levi Mangombe Kisoka balobi mwana suka ya maman Maria balobi Otali Mobali Okumi Sikolo gani au secours couleur d'origine en tout cas ngala bi to ko na bi oh ça bi et yo